tout commencer, j'aimerais dire merci au PDG Ali Maïmona, notre boss que vous voyez là derrière, et aussi à toute la Fondation Alma, en tout cas Fondation Alma, toujours en avant. Ma bonne on essaie toujours pour nous. Et Kendeli Bosso, comme vous savez, nous sommes au mois de la femme, donc. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Allemand, comme d'habitude, diffusée à CBS, la chaîne éducative, la chaîne très suivie de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous nous retrouvons encore une fois de plus dans le cadre de notre mission socio-culturelle qui fait la promotion de nos artistes, qui fait la promotion de tout ce qui est bien en tout cas. Et aussi, je fais un gros coucou à l'émission Qui dit mieux, hein, diffusée à la chaîne YouTube Alma Congo. En tout cas, là, je commence déjà à dire un grand merci et mes big salutations à toute la Fondation Alma. Quand on parle de la Fondation Alma, on voit directement notre PDG, le boss de boss, un papa social, un papa bien, en tout cas, le PDG Ali Maïmona pour la fidélité, la confiance qu'il nous fait à chaque fois, il nous renouvelle, hein, en tout cas. Voilà des choses pour vous donner ce qui est de bien, de mieux pour vous, en tout cas, pour votre plaisir, pour votre joie. On est là, Chadamboma, présentatrice de l'émission Alma, CBS Congo. En tout cas, cette fois, nous recevrons pour vous une femme. C'est une femme qui est dans le travail, une femme active, une femme professionnelle, une femme de formation. Elle est juriste de formation, elle est musicienne, artiste musicienne, elle est mère au foyer, elle est épouse. Donc, comme moi, dans le cadre de la femme, comme on est en train de primer la femme dans ces mois. En tout cas, la femme a été pour le mois de la femme, encore pour la journée de la femme, mais la femme, elle est pour tous les autres mois. La femme, elle est chaque jour femme. Elle s'appelle Mami Bayona. En tout cas, avec elle, on va essayer un peu de discuter sur la femme, sur sa carrière, sur sa vie. Parce que moi, je trouve que c'est une femme forte. Elle est dans les mariages, elle est dans les affaires, elle est dans les études, en tout cas. Avec elle, on va discuter. Je suis déjà avec elle. Je les salue. Bonjour maman. Bonjour. Maman, bonne santé. Ça se voit déjà. Vous êtes très jolie, très bien habillée, en forme en tout cas. Et nous profitons déjà de vous dire merci pour avoir répondu à notre invitation. En tout cas, ce n'était pas quelque chose de gai. Nous voici. Merci maman. Et puis le beau cadre que tu nous reçois ici. En tout cas, on est chez toi. Tu nous as reçu avec beaucoup de gentillesse et tout. Tout cela, on dit que cela, maman, va bien la femme rurale. Est-ce que tu as une caméra parce que la télévision et la radio, il faut que tes fans, tous en communication, en contact un peu avec notre public qui nous suivent de partout dans le monde. En tout cas, c'est l'émission Alma. Alma, Biso Tozarawana, dans le cadre de la Fondation Biso, on est là pour le soutien. Si tu as besoin du soutien de PDG Ali Maïmona est là, moi, si je suis Franklin. Oui, Franklin. En tout cas, je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a une femme rurale? Oui. Déjà, tant que je suis femme rurale, je vois les femmes donc je vois déjà par le mot rural, je comprends déjà de quoi il s'agit par rapport à la gens qui ont basi au baté karabilo qu'on a bango bazo luka na motoki misusa bokoza lazana mobali misupa za na mobali te mais bazo komiluka ti bale sabana bazwa moi eloko journée le kana bongo te moi eloko kota na ndako. En tout cas, ma femme rurale lelo bazui honneur. Okay. Aujourd'hui, le thème pour le mois de la femme ou pour l'année de la femme est supporté sur Bango. Parce qu'en soi, on a trouvé que c'était des femmes fortes. Puisque très souvent, on les oublie. Hein? Lorsqu'on parle de la femme forte, on voit peut-être la femme en politique. On voit la femme qui est là, financière quelque part. On voit les femmes au cadre, engagées dans la banque. Tout ça, des kilomètres. Pour cultiver, pour nous donner à manger. Voilà pourquoi cette fois, notre ministre de genre, Maman Safou, elle essaie un peu de la valoriser. Quoi. Donc, espoir nini opesa na bango bayeba ke biso pe tolingaka bango tosepelaka na bango tosepelaka na misala na bango.
juste espoir na kopesa bamama wana oyebisa bango ke bacontinue na mosala wana oyebi ke ezalaka bien mwasi apport ya mwasi ezalaka kaka néglige te mwasi akosala mpe makambo ya minene mwasi akosala makambo mosusu na mibali bazokamwa mwasi akoki omema eloko mpe na ndako na famille elie famille est comme peut convaincu que non, la femme vraiment, elle fait un effort pour te marquer qui est liboso. Nazo encourager bango, quel que soit moussala moi si on a côté au sabbat, mais sous oiseau que l'opo na libongo, fufu ya poussière, bazo zwango bazo que doté qui la bateau ba melaka ba masanga ya makasi ba lotoko et consort, et là ba misuso bazo teka ba kena zando baso mi ba bijou assez à 200 francs. Il y a 100 francs, basombi, basangisi yango, lobi pe bateki et bimisi pe mwambon, balesi pe famille. En tout cas, on a encouragé bango, c'est pas facile. Batala ka teke, pas ces ali mboko ezali na pas cité. Batala que bango bakoki osala eloko moko po mboka pe kende boso na musala o bango bazo kosala. En tout cas, beaucoup de ya ba chapeau pour na bala basi wana vraiment ba kende liboso toza wana tozo mona pe biso pe de notre côté na musala o tozo sala pe toyebi que nzamba koko sunga pe lobi bakomi pe bato. Bakomi pe ko créer, j'en connais, il y a des témoignages, nous tout ça ici ngala bandaki kaka na témoignage, bandaki kaka peut-être na forme moko boye. Et là qui vraiment il y a mukie makasi na komanda na forme moko ya 10 000. Mais na teki pilipili na teki loko boye lobi pe na komi otuni na komi na forme moko ya 100 000. Okotuna ba maman bateka ba mapa balekana. Tozi témoignage à maman abanda ina 20 000. Na ba mbongo ba pesa ka bango kuna lelo komi na fond il y a 300 000 ba mbongo ba remise et consort. Donc ba perdre espoir te bazala mabazo makasi batala bana batala que lobby bana na ba koma pe batu ba travailler dur ba kiende bisika ba kenda koluka mbongo nzambe pe akocha bango loboka kotika bango. Voilà, chers téléspectateurs, maman Mami Bayona elle a bien dit beaucoup de chapeaux pour ces femmes là qui n'arrêtent pas de se battre. Les locaux n'habitent Tozalaba, Tozali. Là, déjà, j'en profite pour saluer toutes les femmes du monde. Toutes les femmes du monde, là, déjà, j'ai dit un joyeux anniversaire à ma très chère mère qui venait de souffler ses 68e bougies. En tout cas, malgré qu'elle était malade et tout ça, mais Dieu a fait grâce aux Anaïti Lelo. Elle s'appelle Pauline Mbumbu plutôt. En tout cas, ma maman chérie, je t'aime bien. De bonnes guérisons à toi. Et là, déjà, je vois mon amie Gloria Mokwele. Elle avait fêté le 15 mars. En tout cas, mon amie, j'ai pas eu le temps de te souhaiter, mais je te souhaite ça déjà à la télé. Je te souhaite vraiment plein de bonnes choses avec toute ta jeunesse, que tu sois excellé, tu vas monter encore plus. Fait des exploits pour Talara Mouchilinza, ma pesi bisoma, mami, Tolongamba, Morola Disola, ma femme, Mana, pour Bambala, ma femme, Batata, Betesco, Basona, Boni groupe, maestro. Maestro, Boni groupe. Ah, oui, affaire, il y a groupe, Naebi, bon, Koloba, Kozana groupe, les a passés. En fait, Nicolo, comme ce que je luka, pour Bongisa, Makambuya, Koyemba, et comme les a pour Nabatan, et comme vraiment difficile à Koloba Kenazana groupe, c'est juste bateau toyebi bazan la carte musique ba ka ko apporter biso aide na bango na sens que ce que zo sale loko baye basungi yo bokei boyembi bobeti quelque part bazaka bana nzambe isungi na bango zo na sens ka ya bana nzambe basungi yo o ezali bokaboli o pesa te bokumisi nzambe bolekani. Donc, na sens on a des au travers na bango pour dire que au groupe moko mutazala ngo avandaka so kozala ozo vandi sabatu eza que na fin du mois il faut obanda ko futa bango. Alors moye loko la nanu communion na mapokia osala ngo te donc eza batu kaka aye basungi yo bakiyei et puis yo continue suite na vision nzamba pesi yo. Mama mina moni oza mutema la mingi ya. Tu es parmi de rares leaders aujourd'hui à reconnaître ça. Et là, au moins, et lorsque toi, tu es dans cette idéologie, en tout cas, coup de chapeau à toi, mais musicienne. Parce qu'ici, on te reçoit comme artiste musicienne. On te reçoit comme artiste musicienne. Tolingi obetepse moi et loko moko boyo zone là qui sa présence vraiment tout ça moyembi maestro. Bon, l'année je crois l'année 2014 si j'ai une bonne mémoire, l'année 2014 na salaki single
nasalaki single moko na single wana kombo nango ezalaki intitulé bolamu ya nzambe par rapport à oyo nzambe asalaki na vie na nga nayembaki namekaki mwa kobriefe mpo na nzembo mwa otanga makambo nyonso to ezalaka te mwa kobriefe ndambu na oyo nzambe asalaki na vie na nga nasalaki nzembo moko bolamu ya nzambe. Donc na cadre wana je peux aussi juste koyemba ebandeli ya nzembo wana parce que ça demandera des musiciens bayemba ebele je peux juste biso tozala na posa mo eloko mo to ebake tozala maestro naza mwana na miso na yo nayepamba liboso na yo oyo bato baboyelaka ngai nazwaka yango se na Yesu oyo bato bapimelaka ngai nazwaka yango se na Yesu kolo asungi ngai nasalama mpo na ye nayepamba liboso na yo naza mwana na miso na yo oyo bato baboyelaka ngai nazwaka yango se na Yesu oyo bato bapimelaka ngai nazwaka yango se na Yesu kolo asungi ngai nasalama mpo na ye. Voilà, chers téléspectateurs, en tout cas, vous qui nous suivez à partir de Lemba Salongo, là, je vois tous les gens de Salongo que je salue en passant. En tout cas, comprenez que nous sommes devant un maestro, devant une musicienne aussi, chantre de l'éternel, maman, mais aussi qu'évolue l'église Nini. Na centre évangélique Silo. Ah, le centre évangélique Silo, mais maman, tout le monde est aussi un peu trop absente. Trop absente na mama solongo au pays oza ba révélation oza ba retraite ndeni to yebana. Bon, na tchaki moi na c'est pas que na zongi sima, mais il y avait beaucoup makambo ebele o il fallait qu'il na sala na moi pendant l'absence na ngai na média na makambo ebele ezate que na bimi na vandi pona bimate mais eza suite ya ba programme moko boye il fallait qu'il na landela. Ndé après tant ekosila mais naza kaka na kati ya travail donc katanité mais bakomona kala mingi te makambo nyonso te komona na bilili partout ici ka nyonso baomona ngai. Mais là voilà nous vous voyez avec une affiche eza ya nini oh lakisa biso soki eza eloko nini et tout. L'affiche eza par rapport ya bolamu ya nzambe c'est l'album bientôt l'arrivée de l'album Les Voix des Dieux. Donc ça c'est le titre, Les Voix des Dieux, titre ya album. Oyo bandaki na on single za bolamu ya nzambe otoyembaki na 2015. Donc oyo ezaki affiche tozali ti lelo affiche eza kaka tosala ka promotion en attendant tozobongisa pe makambo malamu eza na kati peuple de Dieu bakomona bakosepela bakokumisa vraiment nzambe makambo malamu ezali awa donc kimia na nzambe bonheur ya nzambe makamba bien donc bazela bavanda bazela bamona o nzambe aotalisa au travers ya album oyo. Ben voilà, en tout cas, chers téléspectateurs, maman mamie elle a bien dit que absence naïe qu'elle a reculé ou encore à Kanye Maboko pour ne rien faire, mais elle est dans le préparatif. Elle est dans de prières, elle est dans de moments où Dieu est en train de la parler pour que même la biche au peuple nzambe, même la bino ba femme nae et là comment quand il y a bien l'issou collé quand même maman mamie ba téléspectateurs bah on est là bah le but que bino ba musicien chrétien beaucoup mi bino nyos tundenge moko oza musicien chrétien oza musicien profane bon mais monsieur il est quoi cicaté et apparemment hein, les chansons que vous chantez là c'est plus dans des bars qu'à l'église. Les autres qui église du début jusqu'à la fête oyo kaka alléluia papa en fait ba chanson kalande ça qui n'a d'inspiration apparemment on le bani pour na ba téléspectateurs ba eloko abongo bon exact que ba inspiration exact système moko na monaki j'avais aimé il y a église ba kozwa banzembo comme na kati église peuple de Dieu ba yoka ba savourer na banzembo wana après ebima na mokili eza idée moko quelque part nayebi que ezobongisama
banzembo nyonso to oza na album eyembami na kati église ezwi na mafuta ya église après bimi. Ça c'est important parce que kobima mosusu banzembo ekomi kaka likolo mosusu eza mpe question ya instruction moko boye oyo bato bazolanda te. La situation eyaka bamosusu désobéissance moko quelque part po makambo ya nzembo soit makambo moto azosala bato bandima ngo na mitema te. Les choses de Dieu eza bilo moko boye esalemaka likolo te. Dieu c'est un Dieu oyo azaka nzambe moko ya makambo na ye il faut evanda. Peut-être eza question ya mutu na mutu tozomona eza kaka te que bato moko baobimisa biloko ezoko osala eloko te ezotoucher peuple de Dieu, peuple de Dieu se retrouver te non. Peut-être poignée moko abat. Mais il y en a aussi oyo bazana kacha makambo nzambe o nzambe azosalela bango bazolanda ba instruction ya nzambe o bazokolanda bazana lima o nzambe azosalela bango babimisi pe makambo babimisi pe album ezotoucher peuple ya nzambe eza lokola réponse na ba question oyo bato bazaki kozela. Non, ce n'est pas que révélation exacte non. Ce qu'on dit révélation exacte donc c'est que nzambe azate. Dans la révélation ezakaka ezali makambo nzambe azosala azocontinue ti lelo na tango Eli amonaki bato nyonso to nzela ba prophète nyonso tout bazaki ya kobunga amonaki kazalaki ye moko alobi que no atika ye moko nzamba bise il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi. Donc nzamba za na ba réserve na ye soki ba o ba bebisa ki ba o ba oya wana ba oya kobeba te baza bato nzamba zo bongisa ba présenter bango a présenter biloko o ye azui to ya ko investir kat na bango po atalisa ngo peuple de Dieu. Siko yo mama olobi yo ne oza ba révélation na yo vraiment au promettre la public attention le roi maestro si la spiritualité là oui c'est vrai mais ceux qui te suivent ceux qui ont de l'estime pour toi maman mami parce que nga na yebi yo lelo te na yebi yo kala na yo ka ba mélodie na yo ba interprétation non ça m'a beaucoup touché. Je sais que tu as la main et la gloire la grâce de Dieu en toi. Mais nga yebi yo ba yebi yo te ba landaka biso boninga ba yeba. Pour vous qui nous prenez déjà en chemin, chers téléspectateurs, je suis avec Mamie Bayona. Elle est artiste musicienne, elle est chanteuse de l'Éternel. En tout cas, c'est avec elle qu'on est en train de partager sur la femme et aussi sa carrière. Maman, Mamie, on peut promettre à Maroni. Bon. Ngai, je fais plus confiance na Saint-Esprit. Yesu avant qu'il n'arrive qui n'anti cabino bino mon côté, na côté qui la bino vous ne serez pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, celui qui viendra, il viendra vous consoler, il viendra glorifier le nom de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vivifier, il va vous donner alors je fais confiance à l'Esprit de Dieu et au temps fixé par Dieu. C'est vrai, tozo sala kaka boye menzambe ye moka yebi o ni na bongisi o eze ya malamu bongi pour na peuple na ye. Na kolo bate que non naza en révélation moko na yebi que yanga ko simba te. Nzambe nde mutu azawana na ngolu na ye mutu akosimbisa makambo nyonso ye mutu akorecommander oyoyo achekati nanga na mitema ya bato na temps na ye o eza fixé. Nzambe nda yebi mutu te asko bana nga nazali na ngapo na ngai na yebi album nini kozwa succès lobi nga na yebi eloko nini nzamba kofulisa te nzamba talaka o bato ataka na misu te. Dieu c'est le cœur, c'est lui-même na recommandation na yemoko oko fournir ba effort beloko ti ba studio mobo o soko yembi voix na yo en tout cas muta ko résister na ngote. Mais lorsque Dieu yemoko andimité loko wana andimi pe ko promouvoir ngote elo moko esalimate. Donc nous comptons sur Dieu, nous comptons sur son esprit. Yemtaro kambabiso, ce qui a pour permettre que l'oko oyo éclore na miso abato. On verra, ekota lisama, on verra. Et puis nzamba ko balisa message oyo ekozala vraiment un message oyo ekoya pour na ba réponse, ba questionnement ekoya ko répondre na makambo ebele, ba mituna ba makambo ebele o bazana ba situation moko peut-être ba zangi espoir eko pesa espoir na mitema batu ekozongisa bato babunga ki peut-être le chemin de Dieu ba koma ki na makambo ebele faute ya encadrement faute ya information ba kozonga na nzela pe ba ko kota lisusu na makambo nzambe ya kolekana et Dieu akoyeba. Voilà, chers téléspectateurs, au temps fixé de l'Éternel, en tout cas, vous recevrez ce qui est de bien, ce qui est merveilleux pour vous. En tout cas, là, je salue ma grande sœur chérie. Mado vous dit, en tout cas, là où tu es, mes big salutations à toi. Mais maman, mamie, regret mon Isaac, les lots, la milieu religieux,
Makambo Nzambe, avant lorsqu'on parlait de chrétien, on voyait l'amour. On voyait l'unité. Mais on dirait les gens soutien, hein. Nakana ye, abeta staff na ye na ndenge na ye, abilukela na ndenge na ye mamami, eza nini? Est-ce que ça parmi ma stratégie au diable azoya pour na condition peuple de Dieu? Bon, la stratégie au diable azozwa na éviter, d'afana na été, na éviter makambo au diable ça dans le secret. Mais je peux dire que c'est quelque chose que Dieu avait annoncé. Natangwa suka batwa mite mamabe boina boy makambo belé, la Bible le dit par rapport à l'amour. Alors Dieu nous recommande aussi la kolinga. Aimons-nous les uns les autres. Tant azolo bailo kwana azo marteler là-dessus parce que ayebi temps oyo. Ce temps ici nzamba ayebi yango. Mais le problème est ça que en tant qu'enfant de Dieu, ndenge nzamba azo ko recommander biso to bana kozala plus na bolingo. C'est vrai ça message ma passe ezali. Na pasi bato bakoma mingi ni te ya mabe. Mais yebara que nzambe aza au-dessus à nyon surtout. Alors ce que je veux recommander même aux chrétiens, c'est yako meka ko luka ko maximiser bolingo na mitema. To linga na lisusu to tombola bolingo katikati na biso, c'est là où le Seigneur va nous bénir. Zama opambola ote parce que yozo pesa ozo kabate. Ce motema no eza mabe. Donc yebara que yona nzambe eloko moko ezati. Il faut que lingana, to lingana biso na bana na nzambe, to lingana entre biso na biso, c'est très important. Bolingo il faut mata. S'il faut tout ça ba prière, tout ça la prière c'est parce que le diable azoko bundisa biso non, tout ça la prière que bolingo mata na mitema ya bato. Mutu nyonso kolinga moninga na kozela mabeye la moninga na ote polo poyo sekate. To pondela que nzambe tondisa bolingo na mitema na biso to sala na mabete en tant que nan congolais, en tant que humain oyo tozo dépendre na un Dieu qui est amour. Voilà, en tout cas, chers téléspectateurs, nous dépendons d'un Dieu qui est amour. Maman, mamie, ce que tu dis, tu as une relation entre ma femme. Les femmes musiciennes. Babi, entre vous, les femmes, c'est... La femme ne bâtit pas. N'évitez si je suis en train de... Hein? J'ai mis un peu de piment, trop de piment dans la sauce. On m'a dit, avec vous, les femmes, Boboyo Kanarate, vous avez toujours des inimitiés envoyées ici. Maman Laure et Maman Marie, paix à son âme, ils avaient toujours un peu de contagion et tout ça. Mais gloire à Dieu, à la fin, on a vu Maman Laure s'impliquer. Nakati a mort, il y a maman, Nakati a ba préparatif, et elle était là toujours présente. Malgré qu'elle biso, tout ça, biso peut battre, draper, au polémique, mais elle était là. C'est qu'on a un peu vu l'amour, ce qu'on y a relation les années. Là, maman Lydia, maman Laure, et maman Chabani, j'en passe. Bon, on a compris le bâté que Nayebi, Bango, surtout, maman, ba précédé biso na kati ya musique, que Nayebi, Bango, ce qui n'a compris que le banamou, tout le monde qu'on Nayebi vraiment. Maman Laure, je crois parmi les sociétés, comme maman Lydia que je respecte, maman Chabani, vraiment je respecte, mais la personne a cadre la relation, nous avons maman Laure. C'est une bonne femme, il y a na cadre la musique. Bayamba kingai à l'époque to balana kikutu na mobali nanga mais bazala nanga bien til lelo to tika na ba relation na biso ya bien. Donc problème ezate toyoka nakato oyo mutu ndana zangi bango ba kopesa ngai naza na besoin de conseil balaksinga non moni na temps otambola bozala boy donc naza na bateau na yokaka bateau pe na talaka bango lokola ba modèle na moni ba kei ba babysitter alors biso bato tozoya nazo mona intérêt to koluka ko babysitter vraiment que le Seigneur nous aide vraiment to mona bango modèle kaka na ndenge ya komona te mais na kati pe à pratique. To banako tambola lokola bango bazo tambola ti lelo. Bon siko yemba nzemba maman mo ngani. Ya maman lote. Ya maman lote. Ya maman musoso lingami ozaso yemba ngo dans ta chambre ça t'inspire même de composition par rapport à tes chansons. Bon, il y a aussi une grande dame que j'apprécie beaucoup, maman Lydia. Elle a chanté un chant que Naïmba Ango vraiment Seyo, c'est un chant qu'on a apprécié à Kanaïmba, même dans mes prières et tout. Elle chante Nayabi, Ezangela Langai, Omeme Kulusu, Ekolanda Yo, Gasingai, Nasengela Kumoko, Besangai Kimya, Namotema Nanga,
nayebi mikakata nekozala na nzela na ngai. Pesa ngai kimia nakoma molongi Nzambe na ngai oh Nzambe ezakaka seyo kela kinga namona bikamwa na yo ezakaka seyo zala Nzambe lokumwezonga na yo. Il y a des moments que j'attends ton secours et de jours que je guette ton salut. Voici les nations attendre ma délivrance. Oh Seigneur, tu es le seul Dieu de ma vie. Pesangai namona lisungi na yo Nzambe na ngai. En tout cas, merci maman. Na banyo mataolo oko malokwa le vieux malobi. Quand je chante là, je plane. On a vite compris que tu planais déjà, tu montais déjà, mais que toute la gloire, que l'honneur, que la majesté soit rendue à l'Éternel. De moments pareils, c'est hyper fort en tout cas. Nous bénissons l'Éternel pour ses talents. Siko balobili comme producteur, maman. Eh! Oh Sandeni. Oh Lukanote. C'est parce que toi tu es marié, tu as l'argent, tu es bien. Tu nous as ici réussi dans une très belle maison. Tu te limites là. Tu ne veux pas te produire et tout ça, voir un peu, toquer un peu, hein? Ton monipé, l'église de nous, bah, belé, oui, ton monipé Michel très percé. En tout cas, quand c'est dans la Kinshasa, on a invité ces Zara, et Zara dit soumou, hein, non, mon, tu vois ça là? Ah, Nzambi, pardon, pardon. Ah, ce n'est pas que Nakoki, bien dans un agnon surtout et tout, non, Tozo Luka. Avec Dieu, naïbi que Dieu ne nous laissera pas. Nazo Luka. Et puis, il y a mon mari aussi, parfois, à Télémaka. Mais Tozo Luka, to omiti kaka na maboko nzambe. Que Dieu là, avec la biso mawasala que, to concrétiser, nous sala oyo sukaka raté na cadeau et biso Tozo ko sale lango, mais Dieu a mes mango musika. Amemango musika recommandé biso na mitema bato parce que mon surtout koya ko sungayo ne pense pas que obetika toke porte mo et fungami kambala moko bote il faut nzambe atsimi motema mutuana ye okota likambo oyo yango na tobondela nzambe que a recommandé biso na mitema bato baroyoka ndeti na cadre oyoyo pe na fondation oyoyo donc nzambe asala en sorte que Batu, Bayoka, Mbela, et puis Baya en aide, Baya Kosunga, et vous allez vraiment pour le coup Nzambe. Donc Dieu sera vraiment glorifié parce que les Salamoko, les Nzamba Zali, l'œuvre, oh, les œuvres, c'est l'œuvre de Dieu. Donc j'insiste là-dessus, c'est l'œuvre de Dieu. Donc je suis convaincu que Oyakoya pour apporter aide nae, Nzamba Ontala et Pambate. Peut-être il y a des situations où Dieu attend à ce que tu fasses quelque chose dans la vie à Moutou. Moutouana lobika, Seigneur, pense à cette personne. Situation où il y a qui va né. Oyo, et fungwa makate, deti moutka katanyo avanda qui peut mettre la piscine. Yeso ayaki. Même ça, ça pour s'attendre de tebe comme si on recouvre bongo. Peut-être peu par rapport ya musala oyo, eza Yesu avandi na kati ya musala azozela. Oh nanya ko ya. Po asunga penzambe wana amimonisa na ndenge moko oyo abane ko s'attendre te na sens wana ndenge musalo tozozela nzambe asimba mitema batu a recommander biso na mitema batu ko musala oyo ekoma ti esika oyo nzambe abongisaki ekoma. Maman mi pesa non merci na salutation à papa Bayona parce qu'il est là pour te soutenir jour et nuit. Après, je vais marteler sur quelque chose. C'est ça surprise, hein? Je vais marteler sur ça. Parce que je t'ai posé la question, Kimi, c'est Nomboti. Ah, Papa Bayona, Ngonga Oyo Azana Musala, vraiment Dieu, Nzambe ya pambolaye, Bisika Zali, vraiment Nzambe a le Saint-Esprit a bondi sa monté manaye, Nzambe a apporté na vie nae Oyo, Nanu amona te Nzamba lekana ko kamusaye asala ya minene.
oyo ye azozela nzamba koma tie sika wana o motema na eza koluka eza kozela nzamba koma pe akokisa kati ya vie na ye. Voilà, là je mets pas de commentaire, mais maman m'a mis tolobi boui. L'église n'a mis nos silos, centre évangélique silo. A combien de colons, maman? C'est bon, bon, koloba kotika na zui ya ngote, le palais à kotika. Parce que tout le monde dit Michel Abimi, disons qu'on a vu on a vu le Dieu, oh Michel a Luka na vie nae, ce Dieu là s'est manifesté dans la vie de Michel. Alors, de mon côté, je me dis, je n'attends pas que Michel m'apporte ce qu'il va le faire. En tant que mon frère, lui vraiment c'est mon frère. Naboïté. Mais quand je chantais un chant, et c'est un chant que je chante, il y a maman Lydia dit, voici les nations, attendent ma délivrance. Oh Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. Moi j'attends aussi, Nzambe wana, oh nana Luka, depuis que ce Dieu-là a mis mon Issa. Ok, et ça parce qu'il faut les canaliser non, j'attends que ce Dieu-là lui-même aille faire toucher. Moi je travaille dans le sens que je travaille, je me prépare. Que ce Dieu-là aille toucher à Simbi Batu. Batu wana batelemi, basali basungi. Nandenge o yemoka koko lekana. Soki nanzela na ngamoko, nanzela ya mobali, nanzela na ngamoko, na oyo ata mukemkinga na salaka. Soki nzamba ko lekana, nanzela wana, il est souverain, il est puissant, il est souverain. Tant à déployer la puissance na yemuto akangakaya azati. Alors je dis, nzambe wana pe nazo zela. Tant à kosala na vie nanga, les gens aussi diront, ah, cette dame, azan nzambe, j'attends ces dieux-là. Nzambe nga nazo zela. Muta ko apporter une aide, et ça nango bien. Quand je me dis parfois, je dis, oh nzambe ça na vie à mutu, j'apprécie. Na apprécie aka o nzambe ça na vie na mutu nazo ganga. Mais oh nzambe ça na vie nanga. Ça c'est une vérité à Moutou na Moutou. Oh Moutou, union sur toutes les ans à Katia bon mon oh nzamba ça na vie nae. Et c'est pelu à cause c'est là. Ah, et l'équipe va c'est là qui n'a pas mouninga. Donc ils ont leur mot pour etoko. Ils ont cause la vraie. C'est comme ça. Ils ont vrai Moutou ko changeant à zate. Ce qui le lol. Nzamba ça na vie nae. Bon, nzamba ça na vie naga. Oh c'est là. Oh ya ko ça na vie nae. Ils ont dengi ils ont vrai yo moko. C'est ce que j'attends aussi dans Nzambe. Ami Monissa, qu'on dise aussi qu'il y avait un Dieu. Il y a un Dieu dans la vie. Il y a maman Mami Bayona. C'est la Sansouane Nazozela. Les gens Bazali, Michel Azali, Zambasungi, Oya Miketo Kabolaka, Oyope, Ezate que Tozela Kaka Kaboina Boyete, Tozela Nzambende. Il y a des histoires Nzambe, Ami Monissa, Pananga. Nako Sepela. Nenga Monissa, pas bateau. Merci maman, Mami, bonne réponse. Après c'était une question piège, mais j'ai vu que Kibonzambe est à solo. Parce que moto ana Kibonzambe à solo mais makama ya pio. Hein, pour l'anxiété ma on est là dans une soli mais merci à nous. Bon voilà. Maman, aujourd'hui, le Meke Tchassa, vous ne reconnaîtrez jamais de grandes personnalités, des images de modèles. Nous tenons sur ce modèle Saint-Esprit, modèle Jésus, modèle. Comme c'est parce que vous avez honte ou quoi? Est-ce que c'est l'orgueil? Yosko ne Kimayesko, musicienne, maman musicienne. La banane, modèle parce que nous tous on a un seul modèle, c'est Jésus. C'est lui qui est le Chanel de la vie et de la vérité. Aucune autre personne peut venir nous dire le contraire. Mais en tant qu'humain, tu vois, en tant qu'humain de tel d'accord, on va te dire quoi? On a besoin de nous mettre au mera, dans l'ingénieur ça la mais je vais mettre des fauteuils à mon cou. Mais le bâtiment, j'aime ces bâtiments. Mais là, en tout cas, nous, on n'a pas cette sympathie-là de reconnaître les autres peut-être et puis de dire que celui-là ou celle-là, je l'apprécie. Nous, on est déjà là. Bon. Bon, là, je dis, dans le cadre, il y a art et puis... oui. Pour travailler la voix et tout. Oui. Pour travailler art, oui, pour travailler musicien surtout à travailler voix mais dans le cadre de modèle il y a un modèle il modèle il y a Paris, États-Unis, mais modèle na mandat qui avant que tu n'as pas de musique, je voyais maman Lydie Soulena. Cette dame, elle a
amarquaki jeunesse na nga na sens que eye modèle oyo asalelaki nzambe na koyemba ti lelo emarkanga eza kaka donc ti lelo eza kaka et puis tant topusani na bane toyomona maman Laure na ndenge na ye atamboli na banzela wana kaka azobanga nzambe azosalela nzambe maman Laure eyembeli na ye donc soki nazomélanger koyemba na bonzambe parce que eza kaka te koyemba mais na bonzambe nde eza important maman Laure maman Lydia aussi maman Marie bakufi tomoni art oyo bapesi tomoni modèle bayembi na mboka oyo baza ebele bango nyonso tout donc nakoki otanga bamosusu nayebi kombo te mais baza ebele soki mpe totraverse même ata baocéan totraverse na bamonde mosusu ya bamagi Blanchard na travaille mpe bango na ndenge ka na cadre ya art bamagi Blanchard badarlene bamibali mpe na travaille bamibali oyo bayembaka mpe bien na travaille bango ngonga oyo napesa lisusu baza ebele yo soka oyo olinga mingi wana okota na douche wana parce que bamaestro ezata na douche sisi bazali ebele donc ti nazoloba liste ezoleka nakozonga na yango pasenga na koya nango tolinga sikoyo tokita colonne parce qu'on va parler de toi aussi comme une femme au foyer on a vu annoncer que vous étiez musicienne juste de formation otala mpe mwa code on veut quitter déjà na makambo maestro sikoyo mpe ça programme na yo pesa fo mwa programme na yo soki tomona mama mami towana matanga tobengisa mama mami nana fete na ngai ya mariage nalingi mama mami aya osalelanga mwa nzembo pesa fo programme na yo okopesa biso mpe numero téléphone na yo pesa so en fait macoordonné na yo complet po tokende kosukisa déjà le temps c'est de l'argent la télé c'est le temps en tout cas c'est-à-dire oyo nyonso tu akoluka kokota en contact na mama mami le numéro eza le 082 24 064 26 082 24 064 26 ezolekana na ba ya écran na bino bokomona yango numéro ewandolekana bozwa yango bokosola na ngai tokoyeba ndenge nini ekosala. Merci en tout cas, maman Mami, maestro musicienne, chante de l'Éternel, elle œuvre dans le chant de Dieu. Elle ne sort pas de nulle part, elle est chrétienne fidèle de l'église Silo. En tout cas, nous vous disons encore un grand merci. Là, je dis merci à maman RMH, en tout cas, maman, là-bas Paris, Kuna. En tout cas, je vous salue et je vous fais de gros bisous et toute la famille. Je salue Mère Malou, en tout cas. Maman déjà n'a dit ce que nous avons fait en gros monde en été. Je salue Azizi, hein? On passe avec toute la famille, hein? Je vois la grâce, la Patrick, je salue Dani, mon petit neveu, ma femme et la boîte qui en tout cas. Je salue toute ma famille, mes soeurs, toutes les femmes, hein? Il y a famille Mboma en tout cas. Je vous vois mes 30 ans, chérie, je vous aime, le Ramini. Comment tu gères le pour? Les hommes sont compliqués, maman. Ça, il faut qu'on se les dise. Les hommes sont compliqués. Un temps, on t'appelle, il faut venir ici. Moi, production, ton mari te dit non, je ne veux pas que tu sortes. Un temps, il faut que tu ailles à l'université parce que tu es encore dans la formation. Un temps, il y a la musique qui est là. Un temps, il y a aussi des enfants, j'ai vu, comment aller Célestina et tout ça, tu vas le servir à la femme. Donc, on dit, comment tu gères tout ça? Comment tu gères? Femme au foyer, femme dans ton travail comme musicienne, à l'université comme étudiante, avec le professeur qui sont un peu compliqués, ils donnent des heures. Dans mon cours, après telle heure, après moi, personne d'autre, comment tu consultes tous ces gens-là? Je ne dirais pas que c'est facile, c'est un peu difficile, mais juste voyez, on arrive à faire le programme. On a vu que ce que les amis, quand vous êtes à 16h, je m'arrangerai à ce que
avant 16h nasilisa makambo nyonso so nayebi ke naza na cour na ntongo na cour na politi nayebi ntango kaka ti nasala makambo nyonso juste koprogramme kaka epi koluka kosala priorité na makambo nyonso tu e Dieu fait grâce kokokisi mpe makambo nyonso mpe tu n'as pas de problème ni avec le mari ni avec c'est que l'appel de Dieu nous ça mais qu'il faut répondre donc on fait tout on programme tous une expérience pe na kati ya libala pe na makati ya makambo ya vie boye donc on essaye un peu ya kotia makambo surtout que ça et tout pour équilibre ezala. Merci maman Mamie, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir reçus. Merci d'être aussi gentil et sympathique avec nous. Pesa ba moté na ba oya yo ba fan na yo bana na yo ba camarade na yo poto silisa na yo na nzembo moko ya malamu mingi pour faire plaisir à toutes les femmes à toutes les femmes en tout cas spécialement à ma mère qui fêtait son anniversaire le 16 mars et à mon amie Gloria et toutes ces personnes là qui auront à fêter les Glorios tout le 31 mars on les souhaite déjà de joyeux anniversaires. Moi aussi, je peux aussi saluer quelques personnes. Oui, alors, la Pessimode, ma famille Jali, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, mes grands frères et tout, la grande famille Jali, vraiment que Dieu vous bénisse et tout. Et puis, encourager la famille Bossola qui a été éprouvée, vraiment que Dieu vous assiste, que Dieu travaille, que le Saint-Esprit vraiment vous console et tout. Je sais que ici, mais Nzambe Azana contrôle et mon pays, que je ne manquerai pas, ma prière est que l'amour de Dieu tombe dans la boca et que ne surtout que Dieu bénisse, soit à la tête de cette nation et tout, soit à la nation, que Nzambe Akanisamboka Nangai, que Dieu bénisse vraiment ma nation. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Alma, en tout cas, un grand merci à mes héros dans l'ombre. Là, je vois Fortuna, en tout cas, mon thème, en tout cas, tu es tellement là, tu es tellement apte pour le travail. Je salue toute la fondation, je n'oublie pas, à une grande dame. Lorsqu'on parle d'un grand homme, on voit toujours elle. C'est Maman Nicole, en tout cas, Maman Nicole Monakakou, la femme de notre DG, fille de Monakakou, des gens qui est toujours là pour nous soutenir. Donc de prière et tout ça, elle vraiment, pour sa prière, voilà, c'est vraiment une bonne dame, hein, tout ça. Je salue aussi tous mes fans, vous qui me suivez de partout, en tout cas, je ne vous oublie pas. Je salue toutes les femmes de l'église d'Anne. Dans mon église, mon pasteur Emmanuel qui vous, en tout cas, je vous salue. Je salue tout, il y a Salon, Lemba, en tout cas, la ligne Binomini. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous nous revoyons, si Dieu nous prête vie, à la prochaine, même heure, sur la même chaîne. Je n'oublie pas un autre du pro, M. Julien. En tout cas, merci pour votre service. La régie, nous voyons tonton Samuel, c'est un bon tonton. En tout cas, mes big salutations à vous. Maman, mamie, tout comme on appelle maman, ne vous pas bien, pour faire plaisir à maman Zizi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nzambe monene, Nzambe monene, Nzambe nangaye, mosu swazalite. Elombe mobali, elombe mobali, elombe mobali, mosu swazalite. Yozabika moi, Yozabika moi, Ozabika moi, mosu swazalite. Yosala mwasi kolo, na lolenge na yonzambe, yomona ye pambate, oh, mosu swazalite. Na tomboli yonzambe, osalaka ya minene, yawe, mosu swazalite. Nzambe kitoko, Nzambe kitoko,
Nzambe nangaye mosusu azali te